fidélité et de partout. Nous vous souhaitons un bon début de semaine à tous. Voilà, nous savons que vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre de partout au monde. Pour ceux qui sont à Brazzaville, nous vous disons beauté, à Kinshasa également, beauté, à Paris, Bruxelles, partout, nous vous disons bonjour et merci pour cette fidélité et loyauté. Voilà, moi, votre humble serviteur, Jonathan Swana Bafoumwa, autrement appelé Fils de l'Homme, le journaliste d'État. Je vous dis ainsi qu'aujourd'hui, nous allons partager un nouveau numéro avec un nouveau invité qui s'appelle, déjà, je fais l'annonce de notre invité. Il s'appelle Monsieur Nickel Mbaki, homme de Dieu. Voilà, j'aime l'appeler ainsi parce que c'est un homme que je connais très bien, un homme qui a plein de grâce, un homme qui ne cesse pas de nous édifier avec toute la grâce qui lui est confiée par le Dieu Tout-Puissant. En tout cas, azalaka wana pona ko pesa biso maloba malamu maloba kitoko oyo euti na makomi ya Nzambe. Voilà pour aujourd'hui, pour ce nouveau numéro toko solo la mae etali comment prier. Comment prier, comment ndenge nini kilelo ekoti na losambo. Ndenge nini comment chrétien ya solo, fidèle ya solo akoki kosambela ndenge elongo bani. Pour ne pas monopoliser la parole, j'ai dit bonjour à notre cher invité, le frère Mbaki. Bonjour. Bonjour Ndeko Jonathan. Je m'appelle Ndeko Jonathan Witi Ko Sabino Kombo Nangaye Zali, frère Nickel Mbaki, on a Zali serviteur de Dieu. Mais na zana na titre ndenge boyebi évangéliste prophète itam subo kaboyeba, donc na zana nous consacré, je suis tout simple serviteur de Dieu. Voilà, tout simple serviteur de Dieu, il s'appelle Nickel Mbaki pour ceux qui viennent de le découvrir maintenant. Moi, je vous dis, c'est un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup parce qu'il parle bien. Non seulement qu'il parle bien, mais il maîtrise bien la parole du Seigneur. Voilà, frère Mbaki, Nickel, toko pesa vraiment espace, toko pesa vraiment tawana weba kolimbola na bana na Nzambe. Comment mwana na Nzambe ya solo akoki kosambela tolo sambo ya solo il faut ezala ndenge nini actuellement lelo toza komona kilelo ekoti na ba domaine nyonso tu. Kilelo ekoti na coutrement, kilelo ekoti na culture, kilelo ekoti partout. Siko na makambo ya Nzambe, est-ce qu'il faut que kilelo ekota réellement? Bon, en tout cas, on a cédé d'abord une question. On a bossé ko saluer bande connaissent pas Zolanda biso mbote bisika nyonso bozali. Bonjour à tous ceux qui nous sont en train de nous suivre. biso bisika bozali bozala vraiment attentif à kolanda vraiment sujet ezali sujet moko kitoko. OK. Tozolobela sujet ya losambo ndenge ndeko auto tuna motuna. Losambo ndenge Bible ezobisa biso ezali dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Mais le mot chrétien, on a malgré tout, la Bible est commis. Mais le sambo est là pour les chrétiens, le sambo est même pour les musulmans, le sambo est même pour les ndumba, le sambo est même pour les bakendanaba, le sambo est là pour les moutonions sondés na linkoluba. C'est parce que bisonyo sotozali bikela mo yanzambe. Soki bolobi na prouver yango na Bible okomona Yesu asololaki na basi ya ndumba, asololaki na batu bamelaka masanga, asololaki na batu bafutisaka mpaku, donc asololaki na mutu nyonso. Et soki tolobi plus précisément Yesu ye moko alobi ke nayaki mpona batu ya mabe, donc aza na posa basumuki wana bapusanaka pembeni na ye. Alors soki tolobi ka mpona bakretien alors mosumuki akosambela te, nzoka bateki cercle mpe basambelaka, bateki bikeko basambelaka. Ndenge moko mpe soki toke musika tomonaka mpe bandeko na biso mpe oyo babetaka miziki ya mokili bayembaka mpe banzema Nzambe to basambelaka. Donc losambo eza mpona motu nyonso, mais losambo yango nde tozolobela kilelo. Losambo eza mpona kilelo nalobi te mpo Nzambe azali ndenge Bible ezoba na biso le même hier aujourd'hui éternellement. Donc Nzambe achanzaka te, aza ndenge moko, ndenge mpe losambo esengeli etikala ndenge moko. Seule chose oyo tokoki kopesa précision tant tozoloba dialogue ezali lisolo ya moto na Nzambe. Moto oyo amoni ke siko ngai nakomi na posa nasolola na mokeli na ngai nde apusani akei kosolola, me kosolola yango na manière nini, na ndenge nini, nde yango ntina oyo tolingi kopesa précision kilelo ekoki kozala te na kati na losambo.
Ok, merci fidèles téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous présenter ce nouveau numéro de cette émission parce que Bozalaki est belé, Bobengaki tellement il y a trop, vous m'avez beaucoup dérangé pour me dire que non, tout le monde a kabino kolobela ba sujet culturel, tout le monde a kabino kolobela ba sujet éducatif. Pourquoi ne pas parler de sujets religieux pour te ebape kozwa, te ebape kolimbo la makambo na ndenge longo bani na makambo tali lo sambo. Voilà, nous avons un serviteur de Dieu devant vous qui vous parle réellement de ce qui est la prière plutôt, qui vous parle réellement de comment il faut que ça la différence entre ba période du genre kilelo, kilobi, to kikala, na makambo ya Nzambe existaka te parce que Dieu existe ndenge moko lelo lobi pe libela na libela. Alors sans plus tarder, toko revenir toujours envers ye pour na to luka pe lisusu kokota en profondeur pour na koyeba toza vraiment na bosenga na koyeba combien ya sorte ya prière tozalaka nango. Est-ce que prière il faut ezalaka prière ya autorité, prière ya koganga parce que tomona pe na banda komona lupango moko boye eza une maison locative balocataire bakozala 3-4 mais moko na bango soki abandi kosambela il faut alamusa baninga nyonso tu na lupango bayebaki aza kosambela. Est-ce que eza kaka lolenge wana nde moko nde esengeli tosambela to losambo pe ya ozosola na pe na Nzambe non parce que tobi eza discours ou dialogue entre un chrétien envers son Dieu. Tout comme pour occupé que ça, il a un démon de PAC, Zamba Koyoka. Ndeko journaliste na Siprami Kobenga on Ndeko Jonathan. En fait, si je tourne vraiment, plutôt pardon, que je tourne les autres n'a vraiment pas de détails belé, de moto le bana. Tozana ba sorti ya lo sambo te mais tozana ba catégorie plutôt n'édité français. Dans dimension si je peux le dire. Prière normalement. Tobandaka yango na pardon, tobandaka yango na remerciement. Tozo remercier Nzambe ndenge ozo reconnaître bolamo Nzambe wa saleli yo, après tokei na pardon du péché, après tokei na sanctification du sang de Jésus, après tokei na invocation ya Saint-Esprit. Au moins place wana na préciser malamu. Tant tozo lobela dialogue, ezaka likambo oganga, teza likambo lisolo. Wana ezosenga te moto aganga ndenge tozomona na l'église mosusu ata moto azosala confession fo aganga ata moto azosenga makila na yesu fo aganga or eza lisolo na yo na papa ogangela nini tozogangela nani. Voilà. Toza na droit ya koganga kaka devant baesprit impire o wana eza milimo mabe so totali ata meme na bahistoire ya banganga balakisaka biso bafilme nigéria omonaki nganga soki azali devant esprit moko oyo eye koaffronte ye alobaka na basi voix te. Il faut le attention, keba, biso, tozali mwana kinani, na mwana nani boy, mais ce que solo na muto aza kilia yepa na yeto na muto aza l'esprit douce et na binga malamu. Okoyoka yepa ko na tonate. Et la même chose biso bana Nzambe tant que sambela. Tant ozo se faire face na Nzambe ozo ganya na Nzambe ti ozo senga Nzambe, ozo solo na Nzambe ozo bisa ma Nzambe ba malamu na salaki. Mais tant ekomi makambu ya kobenga molimo mosantu ezaka na atmosphère oyo ezosenga mpe okotisa wana eza su ndenge wana ekoma mambo ya lisolo susu te po saint esprit bainvokaka ye babengaka ye faya to wana ezosenga il faut toke na atmosphère mosusu mpe atmosphère oyo tozoloba ya misato oyo ezali ya prière d'autorité oyo ezali kotelema tozoloba déjà autorité donc autorité baloba ngo na basi po te demo kooloba nini na basi po te po soko oke mpe kotala bisika bango balukaka na basi boite na mawa te o kingandi yo boye te okoyoka ye mpenza azoloba na autorité yo kingandi ngafona lia yo fona fina yo. Donc la même chose de nous aussi tant que la prière d'autorité. Voilà. Il faut ozala mpenza na autorité. En tout cas bisika wana bandeko esengeli nde kaka biso nde bato tozosala voilà moto yeba ke ntango ozosambela baninga mosusu balali baninga mosusu bazotanga baninga mosusu bazosala boye yo yeba atmosphère nini oyo okoki kozala nango ntango nano oke na dimension spiritualité eloko esengeli toyeba yango wana soki moto akoti na dimension spirituelle en tout cas wana eza susu ye te bandeko na biso bosusulaki molimo ememaka moto na bandenge na ye wana seke ekomi mpe intere ya bino nyonso. Mais ce que ça que makambo privé ya ye moko na Nzambe okoyoka molimo kokende pe na douceur. Mais so moni muta ke na brutalité ake na haute voix c'est que en tout cas nazo kanisa vraiment ko biso que ça pour l'intérêt général. Donc c'est que ça on a quoi qui ko formuler la bande ko na sujet ya ba norme ya prière de l'Église.
Ok, merci beaucoup. Invité ou notre frère Nickel Mbaki est très clair que la Nisamana Maloba. Il y a Nzambe Nengaza Kopé, ça a pas explication en tout cas. Ce sont des moments comme ça, des bisoba Nzambe Singeli, to profita kanango à tout moment, au lieu to kinaka toujours na babisika oyo. Eza ko bebisa biso matoi na koyoka ka babioka yoka parce que Bible eza koloba ete keba na mutuni oza kopesa matoi po maloba nyonso to eza koyoka te. Okoki koyoka maloba mosusu ememi yo na mbeba, okoki koyoka maloba mosusu ememi yo na ekobo, to comme okoki koyoka maloba mosusu ememi yo pe na nkunda parce que ozangi discernement. Alors tokotika ye a souffler moke parce qu'il a beaucoup parlé, bien que azoloba makambo eza mpona bien yanga pe ya yo moto oza kolanda biso devant poste téléviseur na yo. En tout cas toza korapele na biso ete émission oyo eza émission oyo epesaka motu nyonso tu possibilité ya koéchange, ya kolibere idée, ya kolibere pensée, ya kolibere vision oyo aza nango uniquement si réellement eza mpona botombwami ya République démocratique du Congo et puis botombwami ya peuple congolais. En tout cas, dans ce point-là, tokozonga lisusu envers ye mpona apesa biso alimbolela biso na niveau ya bato oyo bakomaka kozwa losambo ndire eloko ya sentiment, si je peux le dire ainsi, bato bakomozwa losambo neti monotonie neti leo tokomomona yango na baeglise, bato bakomoloba parla langue tozoyeba te na nango aza na possibilité to na nango aza na makoki wana koloba langue parce que Bible yango moko ezoloba na biso ete c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Donc qui peut nous parler de la part du Seigneur s'il n'est pas poussé par le Saint-Esprit? Et puis quand ces hommes-là ont parlé de la part du Seigneur parce qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Alors le lot au monde a même bateau bazoloba parler la langue mutu asali toute une décennie na parla langue abandelaka ba maloba moko. Ok, parla langue ekoki kozala na motonité à moins que je me trompe. Na point wana na problématique wana okoki kopesa idée nini to okoki kolimbola ti. Oh na motuna wana en tout cas eza eloko moko esengeli bato nasengi lisusu encore de plus bopesa biso mpenza matoi parler à langue nakozongisa biso mwa nsima moke mpo nga nauti na nzambe malamu. À l'époque papa edi na bala bakufa wana nga nazalaki na kuna ntango nabandaki kosambela na ebandeli en tout cas ezalaki soki oyoki kilti mokolo wana moto alobi aparler à langue plutôt, donc yo moko pena faut sentir que non Saint-Esprit ezawa pe okoyoka munoko akoloba wana ndenge bobima na ye moko moto alobi na bino bato boyokaki moto otikala kointerprete aloba yango azali bon interpréter d'une manière oyo nazolobela ke atikala korapele malobo moto wana alobaki azali donc yango azali mpo monoko wana langue wana ezalaka te awa na biso mpe okokomprendre yango te mais yango elingi koloba te ke parler langue mpo toloba kaka balangue mpe kaka wana oyo eyebani te parler langue okoloba mpe monoko ya mboka na parler langue okoloba mpe français parler langue okoloba mpe anglais parler langue okoki koloba minoko nyonso tu oyo eza na mokili mais sauf que dimension ya parler langue ezali dimension oyo nzambe alingi motu akotoye kaka na ye moko na minute wana donc c'est-à-dire makambo bakosolola bato bayoka yango te donc Dieu peut utiliser mpo nzambe nde moto asondaka kere na ayebi bato bazozala to wana banani oyo bayebi monoko oyo toni tosalela siko donc bokoki koloba kikongo au moment oyo nzambe amoni ke bato baza na minute wana bayebi kikongo te bokoki koloba mpe chiluba to olobaka chiluba te parler langue nde yango okoki mpe koloba chiluba okoki mpe koloba swahili okoki mpe koloba français okoki koloba anglais okoki mpe koloba monoko ya bachinois ndenge nzambe akoexplike tout comme mpe okoki koloba monoko ya bandeke okoki mpe koloba monoko ya kimbuwa oka motu molimo mosondo ekiteli azoganga huhuhu et moto aza na droit interprétation nde akoyeba kointerprete koloba eloko nini moto wana aza koloba mais oyo tozomona lelo ezosala mpasi lokola na église moko nakendaki mokolo mosusu nayoki priere ebandi mpe subitement naye kokamwa bazoyebisa bato bino tokomi na ntango ya priere ya parler ya langue o priere ya parler ya langue etikala kozala te même na bible soki tokende Genèse Apocalypse okotikala koyoka te esika moko bapotre na Yesu to bato mosusu babandaki kosala priere ya parler ya langue sauf le jour de Pentecôte wana ezalaki recommandé te ezalaki automatiquement kowita na nzambe nde molimo ekitelaki bato nyonso balobaki kolongwa mokolo wana occasion wana etikali kozala susu te moto azoloba molimo santo kolandisa mokolo oyo nzambe asepeli
pe mukolo o nzambe alingi ki asolola na mwana na ye masolo privé. Molimo parler à langue donc ils ont la manière oyo ozosolola na nzambe eza pe na manière oyo ozosolola na esprit oyo eza kati ya mutu to oyo ezali kozala ntu wana me nzambe alingi ke discrétion ezala bato bayoka te nde na sens wana ke parler à langue ndenge ekomi kilelo bato baloba ngo makambo molimo mosusu tokotangela ngo ndenge nini okoyekola ngo ndenge nini mpo eyebanaka te wana ezali l'œuvre du saint esprit mpe eza na monotonie te ndenge ndeko papa auta koloba na biso eza na bandenge moko oyo echanzaka tout ce qui est devenu monotonie ekomi habituel ekomi idolâtrie pa ya famille donc eloko nyonso tu bato bakomi yango kaka nde fasala yango kaka nde faloba en plus ndeko Jonathan osengo susu miniti moke mpona kopesa mpenza précision bisika wana mpo bato mosusu nayoka mpe balobaki nalobaka langue bisika wana mpo maloba soki esilinga to nakomozanga maloba ndeko yo ozosambela ozosola na nzambe so ozangi maloba tika kata prier est-ce que liboso nzambe tokoki kozanga maloba kala soki olandi ata bandeko bazali koyemba okotikala koyoka te ndeko alobi alange na kati ya mayimbo mais mpo mona mpenza ke ekomi kilelo ezosala mpasi okomona na bandeko to bandeko kozwa vraiment sérieux koyemba bandeko ya kitoko lokola ndakisa na kotanga kombo mpo nalingaka ye te mingi mama na biso longo mbongo koyoka banzembo ne bandeli okotikala koyoka makambo oyo apotisi lelo te ya koloba balange oyo tozoloba oyo mais toloba nzambe moko pe te moto akotisi ape baparla langue na même tozomona basala nzambe mosusu mpe babanani ebele banda oloba langue te lelo bango nyonso lelo bango nyonso to bakomi koloba bango mpe toloba baza na kati ya kilelo bango nyonso bakoti na kilelo ekilelo wana soki tolandeli ezali bonzambe te po oyo nyonso tu ezali libanda ya liloba nzambe eza so bonzambe te donc parler à langue ezali poussé par le Saint-Esprit parler à langue bakoki kotangela yango te parler à langue bakoki kozwa yango pour te mpe parler à langue ekoki kolobama te oyo olingi te parler à langue ça vient seulement du Saint-Esprit. Voilà, merci chers fidèles téléspectateurs et amis de la télévision. Nous sommes en train de vous rappeler que nous sommes ici pour ce nouveau numéro de votre émission avec comme invité le frère Nickel Mba qui nous vient de l'église Jésus-Christ. Je sais qu'avec le temps, il va nous donner tous les détails possibles concernant cet ensemble de Dieu, là où ça se trouve, l'adresse et tout. Mais avant tout, le Canada, l'étape nous sous, toujours faire passer message parce que ça a toujours été un truc qui m'a toujours dérangé. Certes, on n'a pas mal de serviteurs de Dieu, mais au moins on n'a plus de serviteurs de Dieu. Exemplaire. À l'époque, moi je me souviens, avant de se lancer dans la science de l'information et de la communication, il y avait pas mal de grands que je regardais à la télé, que je me disais qu'un jour je pourrais être comme ce vieux-là, comme ce papa-là, tout simplement parce qu'il faisait bien son boulot, tout simplement parce qu'il faisait bien son travail. Et ça, nous, on aimait ce qu'il faisait là. Et c'est comme ça que même dans Msala Nzambe, on doit avoir des modèles, on doit avoir des exemplaires, on doit avoir des gens là, au bazar, ko sala Msala bango ndenge singeli pour na lobby pe, bati ki la pe héritage na ma génération future. Alors, dans ces cas, tout ça peut poser na bandeko oyo basali ya Nzambe, o bakomi kozwa likabo ya Nzambe bakomi kokomisa ngo œuvre privée na bango mon côté musala Nzambe koki kozala musala na mon côté parce que Nzambe travaille toujours pour l'intérêt de la communauté. Nzambe travaille toujours pour l'intérêt de la population moko boye donné. Alors ceux qui ont na likabo soit soin na yango. Musala Nzambe alobi yango clairement awake musala ya Nzambe ekoki kokota kilelo te parce que ceux kilelo ezokota kilelo yaka na sentiment kilelo eza na ba désir ezotambola na nzoto. Alors muto aza ko kosala musala ya Nzambe akoki kotambwisa ngo na nzoto te parce que toyebi finalité ya nzoto na vie ya moto. Alors sans plus tarder tokokende vraiment moi le mbangu parce que tozoki m'avait en ngonga tokokende koshite na invité na biso frère Nickel Mbaki oyo aza kolimbolela biso sur comment prier sur de manière ya kosambela et puis voilà frère Mbaki. Lelo, je pense que tous en Congo, surtout tous en Congolais, et ça, un phénomène, mon copain, régner pour la maman toujours, il y a prié, ma camarade, ça, phénomène, il y a prophétie.
c'est comme si au Congo, tout serviteur de Dieu est devenu prophète. Et la prophétie, comme la prophétie, terre à terre. Je ne sais pas, il y a un serviteur de Dieu. Est-ce qu'elle peut, donc la prophétie, comme il doit y avoir surtout le serviteur de Dieu, il faut un prophète. Bon, le journaliste, et là qu'on a beaucoup cité sur ce domaine, vraiment, Bible, on peut dire que to maîtriser prophétie, to boya yango te, mais to kende ko examiner yango. Mais oyo tozomona lelo na kotinda bandeko bakende otanga livre ya Matthieu chapitre 24 du 1 jusqu'à la fin. Matthieu 24. Matthieu chapitre 24 du 1 jusqu'à la fin. Ok. Okoyoka bayekoli batuni Yesu motuna eloko nini ekolakisa biso bilembo ntango asuka nde makambo oyo otuni ngai bato bakozwa detail nango depuis kuna. En tout cas bomitungisa te bandeko oyo tozomona lelo. Ok, merci homme de Dieu, comme tu étais en train de dire. En fait, c'était quoi le verset où il faut pas retenir pour Italie donc yango nde nalobaki batanga na Matthieu chapitre 24 verset 1 à la fin. Nde bisika tokoki kozwa précision ya koyeba mayebo tozomona lelo. Eloko nalingaki nayebisa bana nzambe ezaki tozala na bokebi po makambo tozomona lelo ata tolobi ke o mokonzi ya mboka to nani moto akochange yango aza te po eza makambo ekomama esengeli esalema bongo. Baprofete ebele biso nyonso toyebi biso bato tolingaka mingi bayebisa biso makambo na biso, mais tolukaka te na koyeba makambo na biso bayebisa biso badefo na biso. Ndo moni ke baprofete wana mpe bazwi bastratégie na biso bayebi ke motu lelo mpe po abimisa mbongo na poche, surtout toza na crise économique, mboka ekomi mpasi, donc motu nyonso to akomi koluka mbongo na bapoche ya bato. Et surtout ke ndenge mpe biblie eza koyebisa biso ke na ntango asuka baserviteur bakokoma ebele. Voilà la cause ndo moni ke baprofete bakomi ebele, bapaster bakomi ebele, nde yango nazoyebisa biso ke esengeli na biso tokeba na kopesa matoi na bipesapesa. Le vrai prophétie oyo biso tosengeli na biso kolanda koyoka kosepela koyoka ntango nyonso eza kaka ce qui est écrit dans la Bible. Soki toyoki makomi wana malamu toyebi kosalela yango nde kobika na biso evandi na kati wana. Bakoki koyebisa lelo oza na pota libumu, mais soki bapesi yo kisi te pota libumu ekosila te. Yango eza na ntina tokende koyeba bandoki baoloka yo to baosala boye, mais luka nde oyeba etamboli na yo eza ndenge nini. Voilà le conseil oyo nakokaki kopesa bato na mokuse yango na ntina ya konzi. Ok, merci beaucoup. Il a été clair, tout a été dit. S'il faudrait ajouter quelque chose par rapport au temps qui nous reste, j'aimerais que l'homme de Dieu puisse un peu nous donner les détails ou les informations sur, je ne sais pas quoi dire, mais sur le temps où il faut assembler dans la journée. Le coup, la moine en ensemble, tani yango koki ko sambela na mukolo parce que tu éviter Bible eza koloba biso ete prier sans cesse. Donc na moment yo surtout singeli to sambela mais tu éviter le ko la batu to za rappeler na misala to za pe na ba devoir vis-à-vis na nzoto vis-à-vis à l'état vis-à-vis à ba famille na biso et puis moment ni yango esengeli mwana na nzambe amipesa na lusambo. En tout cas ndeko Jonathan loko na obeta sete makasi nazobandela vraiment de 7 points. Bandeko esengeli bayeba na biso bayeba ke 7e jour ezalaki mokolo nzambe moko asepelaki kovanda mpe lukela moekomisa. Donc oyo esengeli na biso tobosana te 7e jour ezali dimanche oyo biso totia toponaki yango dimanche ezala 7e jour wana oyo nzambe avandi biso lukela motokoki kokumisa ye. Soki otangi na livre Exode chapitre 20 de 13 à 14 ou bien de commencer à 1 jusqu'à 14, oyoka bisika moko bazopesa précision ya prière. Que esengeli na biso vraiment 7e jour tokende kogumbamela nzambe pe topesa nzambe wana lokumu mpo na 7e jour. Mais mpo na reste ya bajour tozali na batemps oyo nakoki kopesa biso ndenge kolandisa temps d'église. Ndeti biso programme na biso ezaka de 17h à 19h oyo ezali mardi,
vendredi peut aux à 17h à 19h, donc 2h On peut profiter pour faire ça programme. Oui, c'est ça que je profite aussi. Okay. Et le dimanche, aux à la 9h à 10h. Mais yango ezopekisa biso te tosambela bisika oza na mosala wana na lobi ezali ba prière ya église to comme okoki kokutama mpe na mosala mais ozwi te ya kokóma na église te wana mpe okoki koprofite kosambela mais mpo na mwana nzambe ndeko na koyebisa biso satana atravayaka 24 heures sur 24 heures. Donc ntango yesu azoyebisa biso mpe ke toprie sans cesse, donc c'est-à-dire okoki kovanda esika moko ozolia mpe ozosambela prière eza na bisika te elobi te kaka l'église nde basambelaka na toilette mpe basambelaka okoki kokota na douche osambeli mpe mpona mai olingi kosukola mai wana ekoza baréalité ebele ekoti baproduit ebele mais à travers la main de Dieu nzambe akoki kosanctifie yango tout comme mpe ntango olingi kolia ifo sambela ntango ozokota na biso okoki mpe kosambela koyebisa nzambe akadre chauffeur wana kumba malamu mpo ekomisa na destination bisika okomi mpe okoki kosambela mpona okomisa nzambe donc kosambela ndeko ezosenga na biso tango te ezosenga na yo nde kaka oyeba importance na valeur ya losambo nde okoyeba kokadre ba heure ya losambo. Ok, merci homme de Dieu. Et là, nous signalons que nous tendons vers la fin de ces nouveaux numéros de votre émission. Voilà, nous étions avec le serviteur de Dieu Nickel Mbaki Oyo Alobeli Biso Tango Moulaï na makambo etali losambo na makambo etali comment prier. Il nous a même précisé que la Bible reste le seul instrument Oyo mwana ya nzambe ya solo Oyo chrétien ya solo esengeli asalela pona nyonso tout etali makambo ya losambo. Et biso lokola bapanzi sango to continuer toujours kobeta c'était certes il y a des gens qui nous posent des questions qui nous demandent à ce que biso ba journaliste apport na biso ezanini na makambo ezoleka na mboka ndenge toza ko vivre makambo ezoleka na mokili. Mais oui, nous disons que nous ne faisons pas tout, mais au moins nous faisons l'essentiel parce que c'est genre d'émission qui vous édifie comme ça, c'est genre d'émission qui vous sanctifie. Et ça va bloquer et ça toujours pour contribuer au développement du monde, et ça pour contribuer au développement du mboka. Et surtout que tu as dit que même ma commis en moment que le que na temps de la fin ba makambo koya ebele. Alors ba o ba kozala sauver na moment wana et kozala bateau ba kotambola na principe en Nzambe et kozala bateau ba kotambola na selon l'insigne de l'Éternel. Voilà, homme de Dieu. Un mot de la fin pour chuter avec ces nouveaux numéros et s'il faudrait lancer un petit message pour nos voyants héros des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont en train de militer à la partie est de la République pour la Kimia et à la partie parce que les parti moko ils ont toujours menacé na babitumba occidentaux, na babitumba rwandais, donc on est tout à tout moment menacé. Un petit mot pour ça et puis le mot de la feuille. Pourtant aussi, je signale qu'il ne faut pas oublier le programme et l'adresse de l'église. En tout cas, on rappelle que nous avons profité de makambo bila oloba surtout na studio soulevé pour na est ya mboka na biso. En tout cas, nous avons yebisa bandeko ba congolais et c'est na biso to telema surtout peuple congolais toujours ignorant. Ça tenir compte ya koyeba ke biso pe peuple tozali na part ya responsabilité ya koyeba kobati la partie ya mboka na biso. To tika kotalela kaka bakonzi ya mboka président de la république to nani soki lelo peuple a eu conscience to lobi ke mokonzi ya mboka biso to lingi makambo wana si la soki te bokonzi na yo ekosila biso to bima lisusu te activité aux associés, je vous dis que solution ekozwa. Donc les autres na biso na so peuple tozala uni totelema toyeba kobatela mboka na biso po nguna ayeba susu ko parti. Donc soki talobi na ke ndeko pesa un peu explication na Bible po okama mosala nzamba zotinda bato batelema Bible zoloba ke nzambe ayebisi bana Israël je vous donne Cana mais tant ba komi liboso Cana nzamba ayebisi bango se préparez-vous ya kokende ko bunda ezate ke bayebisa ke bango nzamba pesi bino bakemba moko na pete na facilité du bakoti te Bible zoloba ke bakendaki ko bunda. Donc c'est-à-dire ndeko ntango nzamba pesa biso Congo il faut toyeba ke faut to bunda po to batela mboka Congo po etikala toujours ya biso pe ezala toujours malamu to bénéficier na ba potentialité. Mais soki biso tolobi te to fukama to sambela ka nzambe ndeko nazoyebisa yo yeba ke nzamba ovanda na kiti na ina
kimia po ayebi ke apesa biso capacité, potentialité, force ya koyeba pe kobatela, parce que la Bible nous dit quand Dieu donne les visions, donne aussi les provisions. Provision eza biso oyo tosengi tobatela vision oyo ezali Congo. Donc totelema vraiment po na mboka na biso nyonso elongo ezaka basoda te. En tout cas ndeko mpe bandeko basoda bisika bazali na sengi na Nzambe apesa bino makasi mpe bomoko eza na bino na bomoko nde tokolonga. Voilà, programme. Très rapidement, même parce que nous l'église, donc, programme église, écoute, déjà, c'est ça qu'on a appelé ça les adresses, les forces publiques, on a précisément non loin de la police et non loin de la monument des anciens combattants. Bateau, bah, ils vont faire force, bah, ils ici, la police, écoute, ils sont comme dans la police, voilà. Après, à la police, au moment, on a ndako mosusu elandi yango eza na bamaison wana batie bazoteka bapeni apre wana nde bisika église Jésus Christ ekutami oyo visionnaire nango babengami na nkombo ya Doni Sembe oyo azali docteur ya médecine te mais docteur enseignant. Merci beaucoup frère Nickel. Là nous signalons que nous sommes déjà à la fin de ces nouveaux numéros qui vous a édifié avec notre invité, frère Nickel Mbaki. On a parlé pas mal de choses dans ma cambotali, prière. Toujours qu'un enfant de Dieu doit toujours être préparé parce que ma première fois était mon colonzamba et ébanité. Mon ébanité, alors on doit toujours être préparé en tout et pour tout. Donc d'ici là, nous allons vous annoncer de grandes réalisations que ça les makalate toujours dans le cadre et à couper ça bino actualité ou esengeli dans le cadre et émission na biso a toujours caractère culturel, religieux, scientifique, donc de développer pas mal de sujets toujours dans le cadre et édifier bino dans le cadre et éveil à conscience de la population congolaise oyo tondimela kozala bana misala na bango uniquement pour servir bango parce que sans bango biso moyen to exister ezate sans bango biso moyen to fonctionner ezate parce que misala oyo to sala ka yango pona bino po to linga bino. Merci, au prochain vidéo.